Voilà, bonjour, bonsoir Balandi, soit des shows d'Enar TV. Merci Naba O Balandi des shows d'Enar TV. Tu es sur la discussion ensemble, kakane tu sur la kanabino papa mama Simba Nabokepi. Tu es tout le belali kamba bande kwa basi mi bale o bazwa ki accident na niveau à Kinshasa. Bande kwa basi o mi bale bakufi par rapport ya ndenge to mona ki ba image bimaki na simayeliwa na bango mutuka babandai kotambola nango ezalaki na cercueil ya rouge na bike kwa rouge na bitende ya rouge tope dra ya rouge. Je ne sais pas ndeni toki ko bengela ngo mais bomona ki pe to ko laksa bino lisusu awa po bomona. Toti ko zo ba image na bango nazo laksa yo bande kwa basi ndenge nini babandaki ko vivre. To landa nanu image e bongo na pesa yo ba détail na sima to landi. Voilà, donc wana ezali ba fille ya Lix, ba tantine ya Lix, kaka ndenge zomona wana ba tantine ya Lix. Elo ninga na kolinga papa mama Simba Nabokepi. Omoni na vie nazo tshela ba video eze belé za la patient, nazo lakso ba video nyonso eza na katia. Na vie ya kozalaka na vie précédée. Omoni ces derniers temps bato bazo sala ba video na bango ya ba loisir ou encore ba délire na bango. Bache na ba Facebook, bache na ba WhatsApp, partout ndenge tuyebeli yaya. Ko sutu kakate, ko envia kate. Ko lukato sambela nzambe loba nzambe ndenge nini ya sambela kate ozo pesa ye bozui. Menga nazo sambela mingi, ba jeûne et prière tangu nyonso nzambe pona nini ozo pesa ngate. Yaya, nzambe apesi yete. Ya milukeli na ndenge na ye na nzela oya sengela kia kotela. Po azala oyaza. Yango na yebisa ka ondeko yo pe zala oyo yoza kuamvia kate ko sutuka kate yaya ba vie pressée ba vie Alix eza mabete yaya biso tuto lukara Alix ata noko abana ndenge na oloba ngape na lukara Alix menaçance légale na ndenge moko ya malamu o nzamba akopambolela nga oui wana peza vie na bango on en disconvient pas mutu na muta na vie na ye mais biso conseil to pesi kaka yaya kuamvia kate. Yozo mona kaka mutu bazo chelo ba video na Facebook ozo sutuka ozo kamwa oyebi kota zwela kango oyebi abimaka na nani voilà tozande awa sikoyi nzoka ba mususu bakeko bimana bandoki bakebima na bato akisi bakebima na banganga sans de savoir yaya oteka molimo na yo tolanda deuxième vidéo omona Videlix o baninga bazalaki nango Videlix o nyonso ba osala ba tapage bako poster na ba Facebook bako lakisa yo okotala après yo osutuki obangi opanike nzambe ngapenda nazo sambela mikolo nyonso ba jeûne et prière via malonge ezate pona nini osutuki video muninga poster na Facebook osutuki video muninga tshena stati ya WhatsApp oyebi kota zozo mbongo poisson ba kecho ya lati oyebi kota zozo mbongo poisson ba linette oyebi kota zozo mbongo poacha kabelo oyebi kota zozo mbongo poacha ba rouge à lèvres oyebi kota zozo mbongo po plantaka tous les jours yaya zala oyo yo zali naib sarabino mikolo nyonso zala oyo za ko envia kate ko sutuka kate tala liwa bandeko ndenge zo kendo suka tolanda deuxième vidéo otala ndeni baninga ba vivre na Lix yaya ko sutuka kate nayebi si yo vraiment ndeko ko sutuka kate ko sutuka na yo e ko mema yo na liwa tolanda. Ozalaki moninga malamu na tango mbongo balonga linga mosala okomi oseka ngai ozalaki mobali malamu na chômage elongi mosala ozi mwasi mosusu aloni nanga maingebe
Voilà. Yo tango moni boy ozo sutuka, ozo banga. Wana yo ozo banga yaya, ozo sutuka. Ah, ya zo tambola na voiture bien. Fille de Lix, ba fille à Lix. Oui, yaya na lobi eza bien. Tobo yango te, biso tout olingara Lix. Mais zala oyo yo zali. Tala baninga ambiance, bazo tambola na voiture kitoko. Oui, eza mabete, ngana bi eza mabete. Yeba kande wapi yo zo kende. Yeba kanani oyo zo fréquenter. Yeba mobali nini yo zo landa. Yo zo landa mobali ka pona mbongo. Ozo landa mobali ka pona voiture. Est-ce que oyebi kote mbongo wane utaka? Oyebi kote nini abimisaka mbongo po somba ba voiture azanango? Azala oyo azawana oyo zo landa. Yaya ko envia kati. Muninga na omwasi akobangisa yo na bakabelo ba plante belé ba bloke belé ba Lix ba catch bilamba. Yaya zala oyo zali. Batu bale nye pona kozwa mbongo. Batu bake banda kwa nganga pona kozwa mbongo. Batu basokolisi nzoto na bango po mibali balinga bango. Yaya zala ndenge yo za nzambe akopesu ya yo na kimia na pete. Oya nzambe umelaka me izalaka bien. Tala bande ndenge babanda eko sepela tolanda. Voilà. Ba fille à Lix, ba fille à propre, ba fille à mbongo ya ba restaurant ya Lix. Voilà. Eza mabete, tolobi toujours eza bien. Yo tango moni ba vidéo na ba Facebook na ba WhatsApp. Yo mutema na yo ezo swa. Yo mutema na yo ezo saigner. Nzambe pona nini ngate. Oyebi kota zimbongo po akende sika yo zomona na ba vidéo. Oyebi kota zwa kambongo po azala ndenge yo zomona. Oyebi nanya memaka na ba restaurant po akende lia Lix. Bon, kolia pe frite to kolia misuniza Lix te hein. To ke na oka na cadre ya conseil to benga ngobongo. Po na yebi ke bandeko o bana bango na poto même na Kinshasa bato baliaka na bango boye na bandaku na bango eza biloko akala. Mais to ke na ngo na marque wana po to benga ngo toujours na kombo wana. To lobela ngo ndengo wana. Yeye ko sutu kakate. Oyebi nanya memaka na ba restaurant te. Yo mona aka ache vidéo na Facebook. Yo mona aka ache ba posting na ye ya latibo yaya. Keba le monde est méchant. 666. To qu'est-ce qu'on a souka? Okendo tala côté nini histoire et soukelaki. O regretté. Bandeko basi bakei. Na minute o bango nyonso mibale baza ya kokufa. Naza na vidéo na bango mibale ndenge bazo matsabi bembe na bango na pick-up ya ba policier. Bazo matsabi bembe na bango mibale na pick-up na camion o ya ba policier. Mais moi na tchabi bembe batu awa ezate par leur dignité respect des morts. Toki ko tchabi bembe na bango te. Yango to obeta kaka lisolo, yango to opesa conseil na biso batu totikali yaya. Liwe zanzela biso nyonso, mais kufa na ndenge nzambe alingelaki, kufa na ndenge ya bomoto kozala bien. Soko kufi na ba marque ya ba sacrifice, ba sacrifier yo po mutu moko boya zwa mbongo asayela makila na yo nde mabe. Biso tutoko kufa to yebi yango, mais kufa na ndenge ya bien. Ko kufa te na lobi ba sacrifier yo po mutu moko boya zwa mbongo na sima makila na yo. Nde mabe yaya. Bibembe na bango mibale na nango na telefone ndenge bazomatsa bango mbale ya kokufa na kati ya mutuka ya ba policier ya kokufa na lobi. Mais na kokai kochate respect aux morts, tu vois? Respect na ba mort, respect na bande ko na biso abasi malgré liwe ezui bango, mais toto si au moins bibembe na bango troki ko laksa bibembe na bango awate et ce n'est pas permis na YouTube to cha bibembe na bango. Voilà pourquoi na chete yango na ena ya ko confirmer histoire, na ya ko confirmer événement. Tala siko côté bakendaki ko sukela après ba Lix o nyonso zomona. Soki totali ba Lix nyonso ba uti ko sala, zela otala côté nini yango ekendaki ko sukela. Awa bazalaki ko sepela landa omona ndenge bazo sepela. Voilà. Kolia ya bien, kudi ya mbote, kuvuata ya mbote, nyonso ya bien, wana yo zo sutuka.
wana yozo banga bango ouais il faut banga po bo yo ebigaga biso tozana ba panique ya buzoba so moni mutale musuni obangi so moni mutale frite obangi nzoka eza nango rien eza nango ba vie moko normal yango na biso yaya ko situka te kotazwa kango yo yebite o zala oyo zali lata oyo zanango même Bible lobi contente-toi de ce que tu as ko situka te ko envie kate ko zala muta ko envie te ko zala muta ba panique te oki ko zala muta ba panique te yaya tala côté histoire ekendai ko sukela tolanda. Non, mais t'as bien, non? Maman, Tolobi Boye, Soma parfum, Nazaria Sikoye. Voilà. Na kolinga tocha pose awa zela na bouger muke ba écriture mon na nempe bien. Voilà pose. Yaya tanga na papier na makamni bakomi na ebite biloko nyonso bazo laksana eza biloko ebimi na kati ya voiture wana après l'accident. Accident salamaki soirée nango et le lendemain matin nde baye ko bimisa ba biloko wana nyonso libanda ndengo zomona baye ko bimisa nyonso ba che likola voiture. Tanga likola papier wana bakomi nini 666 bakomi wana soki nazomona bien yo po okiko tanga soki nga nazomona bien te yo okiko bongisa bakomi 666 likolo bakomi 666 na gauche na droite mama na katikati ozomona bakomi mama bakomi biso milimo Tolobi Boye Somba na ebite koton bakombi Somba parti na Zara Sikoyo ba na ebite pona se wana ezomona na te tanto yo komona bloni bakomi na monika na likolo ba 666 likolo de gauche à droite 666 S barré ezakuna na katikati bakomi mama bakomi biso milimo omona biso milimo 666 lisusu bakomi Tolobi Boye Somba soki parfum il faut ezala eza parfum parce que na okai batu na kati ya video ba olo babongo Somba parfum na ebite eza lo mo ya bongo Somba parfum soki biloko nini tout ça koto na ba écriture emona na bien te et poli na mai c'est-à-dire en gros yaya biloko akindoki la magie mbongo ya kiss mobali azalaki na bango aza mobali ya mbongo ya kiss wana eza biloko na bango ya ba magie ndenge bakomaki na bifunda oyo babimisi wana bakomi mama biso milimo Tolobi Somba soki parfait soki biloko ni bakomi wana je ne sais pas trop mais au moins yo pozo tanga na ndako yaya keba yango tozolo bakoanvia kate mutozo landa tozotu na mikolo nyonso okenda akolanda mibali okenda akoluka mibali to boyite mais est-ce que oyeba vini na zalaka nango vie spirituelle na ye oyebi yango azanani yo zolanda mbongo zotamboa na ba voiture esengo bozo dondwa mais tala côté histoire eke ko sukela c'est la mort tolanda vidéo Tolobi Boye Somba parfum Nazaria Sikoyo. Voilà côté Lix et Memi Bango, on a fait histoire. Bandeko bazalaki lokola biso lokola ngana yo. Bazalaki pe ko sepela na bango tala ndenge histoire ebandaki esengo ya bien. Ba fille ya Lix kaka ndenge zomona ya mona lobi ko sutuka kate.
po côté azwaka yo yebite mutape sakaye yo koyebiete donc toke bakayaya na bisala sala côté azwaka oyebite mutupe apesaka ye oyebiete yaya kosutuka kate zala oyo zali muke oyo za nango Bible lobi contente-toi de ce que tu as kosutuka kate kota bimisaka ngo oyebite nanya mimaka ye kuna oyebite yaya nyose zongenga na misu eza paoni te voilà bandeko basi bango wana bazalaki pe lokola ngana yo menasuka histoire na bango esukeli mabe ozolanda kolanda kate koanvia kate yaya nzambe ndaye bakalobi ya moto donc voilà autre ngai to loba yango wana le plus important na ningaki na informer bino na moi bref ke bandeko wana bakufi bibembe na bango na moni nde baomatisa na camion moyena ti yango awa eza te mpo na respect na bango malgré problème ekweli bango mais respect au mort baza bandeko na biso baeto tikali tozwa kaka mayele yaya côté oyo zali zala kaka wana muke oyo zwaka pesa nzambe merci tika koyebisa nzambe ke nzambe banda na banda ko sambela nazwaka te bango kutu bayebi nzambe te tala ndenge bazozwa tala ndenge baza na mbongo tala vi na bango ndenge eza yaya nzambe nde apréservaka vi na yo nzambe ayebi pourquoi moment na yo ezali tango na yo eza oyo aza na mato ya koyoka sali nini oyoki merci beaucoup partagez votre émission aimez commenter kosala bien ezalaki ya bino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission ezakoya ciao.